kobeba elema bondela Yesu aza na bomoi Okolonga ndenge niyoko Itumeza makasete Okolonga ndenge niyoko elema bondela Yesu aza na bomoi mbutu moye o mama ye mama na lobe mama ye elema bondela tolo na se mbutu pe na moyi olemba te mama. Bienvenue, messieurs, dames fidèles de Tolonacé TV, chers frères et sœurs, shalom chez vous, vous qui êtes abonnés à cette chaîne Tolonacé TV de maman Anne Kalambaï, moi si Mossali Nanzambe Monene. En tout cas, merci pour la fidélité Nabino. C'est rien que la vérité avec Ruth Moussamba dans cette chaîne chrétienne. 100% Jésus, ici, on ne promet que Jésus. Que Jésus-Christ est Seigneur. Touye les sous les lots et pas Nabino, Bozui, occasion, Yakolanda, émission rien que la vérité, na couleur Moussoussou. Quelle est cette couleur? C'est cette couleur de tristesse qui anime nos cœurs, cette couleur de tristesse, Oyo et Kangi, RDC Mobimba. Pourquoi pas le monde entier? Il s'agit bien d'Alisolo, Otozobet, Alisolo, et Aliwa, et Mossel, Nanzambe, Monene, Oyo, Azali, Maman, Olangi, Wosho, Oboyebi. En tout cas, Ndenge Bozali, comme on a déjà le bac qui est derrière nous, Ezali le bac, Oyo, dédié, Yango, Balobi, hommage à Maman Olangi, moi si Mossel Nanzambe. Voilà, pour être na centre de triomphe, cité de triomphe, Oyesika, o église, CFMC, Oyo Boyebi, Ezali, coabrité, disons, coabrité, obsèque, Oyo, Yaliwa, ya Maman Olangi. Donc c'est ici que se tiennent les obsèques, les funérailles, ya Mossel Nanzambe, Oyo, Maman Olangi. Toza Boinakati Awa, Toye, Kozwa, image, pour Boye, qu'est-ce qui se passe? Et puis si possible, on peut toujours proposer Bino, interview, échange, ya batu Oyo, bakoyebisa biso nani Oyo, azalaki Maman Olangi Wosho, boyebi ye, mais tokoyoka na bavi ya batu misusu, et puis nini Oyo, batu bazako kanisa, au sujet ya illustre disparu Oyo, Maman Olangi. Boye tozana ndeko moko mwasi, okikokusa na s'il vous plaît. Elle, Tomonie Awa. Tomonio Awa, bonjour. Tomonio vraiment là, nous sommes là. Et puis ça nous sommes de la Awa. Depuis combien de temps à peu près? En tout cas, Bamboula est belé vraiment. Bamboula est belé, na ye mwana muke na kata JCC. Zambe ya mama Oyo. Nde asali kenga na silisi betide nanga na bali na kata JCC lelo nakomi mama kaka na kati ya maboko ya mama Oyo vraiment pasi mingi na motema ke koyoka mama atiki biso ezosala biso pasi po nayaki mwana mukie nayebi kotanga Bible kati na ministère Oyo nayebi koluka Nzambe kati na ministère Oyo na sisi betide nanga kati na ministère Oyo lelo nakomi mama kati na ndako na ministère Oyo boye pasi na motema ndenge mwana nyonso to azalaka soki moboti na ye atiki ye ndenge ezosala biso pasi na mitema. Oui, il y a un souvenir Nino qui déjà comment douleur na yo ndenge expliquer biso arrivé na ozaki mwana muke mais souvenir Nino Zana pour na ye moko moi si Mossel Nanzambe o Maman Olangi. Nazana ba souvenir eza ebele. Souvenir oyo ya munene oyo markanga na vie tangu na Bali nasali libala nanga nasali dot awa na Kinshasa nake ko rejoindre mobali na Mbandaka oyo ngai na mobali toyebi Mbandaka te kaka na mission de service tangu ngai nake ko rejoindre ye tangu babengi balobi ke mobali azalaki médecin na clinique Rafa yenda komi awa na Mbandaka lingi abala Maman Olangi apesa mot d'ordre babalisa biso lokola ba princesse
emarka biso makasi mwasi na mobali emarka biso makasi souvenir oyo nga nazomonaki natika nango apart ya makambo oyo ya nzambe eza souvenir oyo ya monene yango oyo mama abalisanga na bala na honneur na mbandaka. Merci beaucoup. Sikoyo ndenge maman akei papa utaki kokende il n'y a pas longtemps maman mpe auti kokende sikoyo vision na yo pensée na yo eza nini par rapport ya ministère oyo ozi kotikala? Mon ministère eza ministère ya Jésus Christ. Mama atiki biso alakisaki biso tokosala eloko te tokokontinue nde mosala oyo mama atikelaki biso nde tokokontinue eza nde bongo. Merci, soyez forte. Merci. Voilà, tozokokontinue lisusu kaka kozwa baavi partage ya bato au sujet ya liwa ya mwasi mosali na nzambe monene oyo maman Olangi. Mais en attendant, je vous laisse vous-même découvrir sans commentaire comment est-ce que Bob Sek Oyo ezali organisé. Fidèles de Tolonacé TV, toujours continuer toujours à recueillir les avis partagés de ceux-là qui sont venus pleurer l'illustre disparu, moi Simonène et Mossel Nalzambe, maman Olangi Wosho. Voilà, vous voyez que nous sommes sous la tente. Toujours le gâteau échangé, na ba maman Otomoni Baza sur place. Shalom maman. Alléluia maman. Vous êtes malade. Par la grâce de Dieu, tout ça madame. Oui, Tolingi, Tomunio Awa, mais on a déjà uniforme, ce qui traduit qu'au sein de la Awa. Naza combattante, nasambelaka awa, nazambe ya papa na maman Olangi. Oui, depuis combien de temps à peu près? Ça fait depuis 2004 nde naza awa na ministère. Oui, disparition ya Mosel Nzambe monene oyo ezolobela yo nini? Ozanga maloba koloba. Me nakumisika nzambe wana oyo azwi mama na biso na gloire na ye. Nzambe wana moto apesaki biso mama Olangi, nzambe wana moto azwi ye azwaka lokumu. Tokumisi nzambe wana na oyo asali. Souvenir nini oza nango otikali nango ndenge ovandi awa ya mwasi monene Mosel Nzambe? Souvenir ya ebele makasi ya ebele ndambo ata 2 ata 3. nga nayebaka te ke lien ezalaka solo me naye komona batangisi nga naye kocomprendre ke jean un lien na nga eza nini eki deuxième femme nazalaki deuxième femme mama abotinga naki deuxième femme koko na nga abotaki mama na nga naki deuxième femme koko ya koko na nga aboti koko na nga naki deuxième femme c'est que nauti na génération qui deuxième femme je suis la 5e génération na boti mpe bana naki deuxième femme ntango naye na nzambe ya papa na mama Olangi batangisingaka lien un lien j'ai compris que nazalaki na lien alors naye kokupe lien naye kotika libala ya bato natiki mobali ya bato c'est plus que moi nga na bando okima ministère pourquoi mpona noloba soki naye awa bakoyebisanga natikaki deuxième femme mais ntango na ye na circonstance oyo ememenga kati na esika oyo naye kocomprendre ke j'étais lié mais na nzambe ya papa na mama Olangi asungi nga na kati lié wanaki deuxième femme yango nakomisi nzambe. Merci beaucoup. Shalom maman. Tomoni yo pe awa elongo na bandeko misusu en tenue ya uniforme donc ce qui traduit kosambela awa. Depuis combien de temps oza na ministère ya combat? Depuis 2002. Depuis 2002. Souvenir nini oza nango mpona ministère nani ya combat? Ministère ya combat spirituel naza na basouvenir ebele. Naza na basouvenir mosusu oyo emarkanga makasi. Naza naza originaire ya Kindu.
à l'époque ezalaki grand Kivu kuna mais grâce à nzambe oyo na temps oyo tozotraverse na mboka na biso mama afaire visite nga le grand Kivu nyonso grâce à mama nake barwanda nake Bukavu Goma Kisangani nayebisi mama ifo nakoma na Kindu mpo naza originaire ya Kindu nabotami na Kindu te ayebilanga wi akitisa avion mobimba bokita na bango na Kivu mpo eza na bato mosusu wana baza baoriginaire ya Kivu mais bakoma nanu kuna te babotami mpe kuna te avion ekitaka mpona tozalaka ebele tokendaka mission moko ya mosala nzambe mais bakitaki nakiti na Kindu na visite vraiment emarkaka nga makasi mpe nazalaka pasi elimanga moko voyageaka na bana nanga mibale nazwaki mpe opportunité wana komona Kivu nde naye kozonga na Kinshasa de deux mariage nange ebongi awa nazali moto mombe nazala su na libala te me mariage ebongi awa lelo na baenseignement na ye naza na balami légalement na commune naye koyeba utilité ya commune mpo ye azali koapprendre biso le savoir faire le savoir vivre donc alakisi biso makambo ebele nde lelo naza awa naza marie na famille na église na l'état grâce peka ya mama azalaki kolatisanga azolatisa biso nyonso bao tozoevre na kati ya assemblée oyo ya ministère dernièrement awa le 8 mars aza na matanga ya papa mais atindi lo mobimba bilamba abengi basali ya nzambe nyonso baencadreur ya bapromotion apesi biso bilamba elamba wana nanu tolati yango te tolataki yango ka le 8 mars vraiment toza na basouvenir ebele mais nzambe oyo azwi ye mission atindaki ye asali nzambe azwi ye azwa lokumu okumisi ye biso totikali tozokoba na mission wana tokoevangelize baenseignement tokoteya tokokoba na mosala oyo mpo temps ebele oyo ye azwi ya koenseigner biso toza enseigner quoi qu'il en soit tozocontinue. Merci. Maman, aux ans dans le ministère à combat, depuis combien de temps à peu près? En tout cas, là encore le Bakenaya qui depuis 2004. Ce qui m'attendit jour pour jour, de l'autre, j'ai 17 ans dans le ministère. Je m'appelle Nzambe et papa na maman. Ezaki sur quel fait liboso avant naye na kati ya ministère nazalaki na problème liboso premier problème nanga ezalaki maladie nazalaki na mobali nanga mobali azalaki maladi makasi mobali nanga maladi azalaki kobela soki ezalaki mokolo ya lelo bakoloba ata mosu aza na sida mobali nanga asala diarrhée 6 mois na boyeka ya pamba diarrhée pendant 6 mois tokenda bopito nyonso tutu eloko emonanaka te mais toza kobanga kosala culture oyo babenga ya sida po tozobanga na mobali na mwasi soki balobiki aza na sida c'est-à-dire nga mpe na kozala contamine nga mpe naza donc d'office na sida le ntango toyoki koyoka mbela ya nzambe oyo ke aza nzambe ya royaume ya possibilité impossible ekomaka possible babenge Jehova Rafa biso oyebi papa tokenda tomeka nzambe ntango toyaki awa tobandi koyoka baenseignement tobandi kokende na banani na badepartement na bango wana babengi klinike Rafa tolandi tosalaki ka 2 mois ya pamba na mobali na nga awa mobali alobi kotisanga na classe abandi baenseignement nga na kati ya baenseignement 2 mois ya pamba diarrhée ekatana d'office sans médicament sans quoi mobali azonga en bonne santé tozodemire donc mpona la personne ya mama olangi oyo à part makambo ya mobali nga naza koya nayaki awa na divorce nga moko nabimisaka biloko na kati ya ndako pourquoi parce que mobali azalaki mobulu makasi tellement nga mpe nazalaki très jalouse ezalaki lelo bitumba lobi bitumba mama ye kopesa biso mateya moko awa oyo tobengi femme au foyer mateya wana ezali ezozongisa mwasi mutu ata ozalaki agressive liboso ya mobali na yo comment une femme peut se comporter pour maintenir son mariage mama ateyi biso lolenge ya bomwasi ndenge noko se comporter vis-à-vis ya mobali na yo vis-à-vis ya famille na yo vis-à-vis ya bana na yo ateyi biso eloko moko etikalaka na kati ya motema alobi une femme n'est pas un juge pour son mari oza juge ya mobali na yo te
mobali soki akei mosala ke ça soit yoki kamela masanga ata azongi na solo masanga ne lui jugez pas yo pesa biloko kolia soki bozala na badouche te bozala badouche ya malunga te ya bakantine to kaka mai tele na kantine soki aye ata na butu lambele fufu ya moto alia ko juge ye te toi pris seulement pour ton mari et puis beaucoup d'amour quand nazalaki na amour na mobali na nga te nazalaki agressive bitumba kobunda kobima donc abimi na kangi ye donc naye kozwa mate ya mama oyo ezongisinga moto nabi wi funa banda kolinga mobali na nga na bandi kocultive sikoyo kolinga mobali na nga nakomi kosala sikoyo kolinga ye nazorespecte chambre ekuti naza kobongisa na nga te nayebi oservir mobali te ngaka mosala soki nake mosala bana baservir tata na bango ezalaki parmi biloko ezalaki koekarte mobali na nga ndambu na kati ya ndako me ntango nazwi mate ya mama natia en pratique mobali na nga na enseignement te ye moko azonga eloko nini esali ye kaka mate ya boye kaka amour respect propriété makambo nyonso tu ezongisa mobali na nga en ligne mobali ye moko akomaka kokonfese abanda kolakisa nga mobasi nyonso tu oyo abandaki kovivre na bango a partir ya comportement na tuna te eloko moko te mama limbisanga na vivaki na mwasi oyo il faut pardonner eza na leson moko mama ate ya biso sur le pardon parmi baenseignement eza na leson moko mobimba chapitre mobimba ate ya biso sur le pardon leson wana nde ezongisa libala na ngai na rai tozonga na nzela tokóma bras dessous koswana ezalaka te oyo alobi i moto akolongola i aza te ata liboso ya bana ata nalobi mabe ya koapuyenga nsima nango toyebi ndenge ya korepare nyonso wana enseignement ya mama donc mama vraiment elle était plus chère donc nayebi kutu te aleki kutu ata bamama biologique oyo baboti biso mate oyo tozwa epa mama oyo tozwa yango nulle part ailleurs me bamama aboti biso akoki kopesa biso mate ya oyo donc vraiment ndenge akei biso elobi mpe ya soname nayebi ke nzambe ya likolo ayambi ye ndenge eza boye omoi nde nayebi soki toya depuis 2004 c'est-à-dire nous avons cette grâce nous avons eu cette grâce ya kokutana mama face à face mama atei biso mateya wana toza nango mateya wana tozosaisir tozosala baarchive tozopolycopie yango po bato bazoya nsima nous sommes des mama olangi ya lelo biso nde mateya wana ekocontinue vision ya mama ekocontinue ministère ezokoma de plus parce que toza na 5 continents mama atiki asali mission atikeli biso soki toepandre yango te toza na place te na miso ya nzambe vision wana ekotambola biso nde tokotambwisa vision wana monde entier tozotambola mpona yebisa le combat spirituel est vrai existe témoignage ya mama ekokende mama akufi me enseignement na ye ekufi te akufi me aza comprendre nzambe apambola bino mingi père son âme. Donnez-moi un drapeau du Congo, donnez-moi un drapeau du Congo. Je vais honorer le Congo qui a donné une vaillante héroïne. Soyez fiers de mais quand David pleurait Jonathan, il a pleuré en disant c'est un héros. Son âme ne reculait pas dans le combat. Et même pour Saül, et tu verras ce qu'il dit.
mon enfant qui va venir. Maman, tu ne pleure pas ainsi. Qu'on est la tête. Maman, ok. Oh, comment la maman a raté? On dit, maman, ça lui gâte la gueule. Si Dieu déjà fait ce que Dieu a fait. Oh là là, oh, ça m'a dit, maman, ça lui gâte la bon. Que dans la mort, la vie sorte. Que dans la mort, la vie sorte. Si quelqu'un est dans la carte à couche, maman, il me soucie votre maman. Dans la mort de maman, si ce que le de maman t'a apporté, et ce sera ainsi en compte. Parce que celui qui est autour de toi, il va dire, mais donc son Dieu est impuissant. Tu as même deux témoignages. Arrête de citer ce qui n'est pas encore. Tenue, il y a uniforme, il y a Kolela Mosel Nzambe. Ça traduit que Sambelaka Awa. Effectivement, nasambelaka awa. Nasambelaka awa. Depuis combien de temps? Depuis 2001. Naza na promotion. Et nasalelaka Nzambe awa na sécurité. Depuis 2001. Depuis 2001. Souvenir nini oza nango ya mwasi Mosel Nzambe? Maman Olangi. Pour Maman Olangi, franchement, naza na ba souvenir ebele. Parce que tala na ba âge na biso yo. Soko moni papa lokola nga aza koya kosambela kolanda ba prière kosalela même Nzambe. C'est-à-dire papa on a comprendre eloko nini o importance ya kosalela Nzambe. Donc na comprendre kosalela Nzambe puis importance ya Nzambe na kati ya ministère oyo. Maman Olangi asali mingi na ba conseil na ye na ba prière na ye mpona bana na ngai mpona ndako na ngai bana bayosambelaka awa bana basisi betude na bango facile donc na kitoko boya kovoyage bavoyage oyo ya kobala babala naza na esengo mingi apesanga donc Maman Olangi apesanga kimia eposa ya kosambela nazwa yango na kati ya ministère ya combat spirituel. Ntango oyaki awa na 2001 eloko nini epusaki yo beglise ezalaki ebele eloko nini epusaki yo awa koluka Nzambe na ministère ya combat? Bon, na ndenge na nga nazali kosambela na ngai j'étais un chrétien catholique mais nazalaki parmi bato oyo bazali kocritiquer Maman Olangi. Bon, ndenge tozalaka Maman Olangi akabolaka bafamille Maman Olangi asalaka boye. Bon, tant qu'on a approché nanu te nakanisaka bon parce que on dit des choses que bato donc moi so penana basi bon mais l'air na koti awa na mono contraire Maman Olangi na mateya na aza ko chérir ba famille, c'est-à-dire moi si na mobali baza ko lingana bazokoma mutu moko ko rassembleur aza ko réconcilier ba mabali belé Maman Olangi abomana libala te puis akabola batu te nga nasambela kawa nazala bandeko na nga na ndako nasalisaka bango jamais mokolo moko nabengana ndeko na nga mpo nasambela na Maman Olangi ndenge toyokaka na bato. Au contraire Maman Olangi azopesa biso goût ya kozwa même bandeko na kolakisa bango comment pécher au lieu pécher oyo ya kopesa ye koencourager bango na baprière koencourager bango na kosala misala koluka soki otala la plupart basi oyo bazali bacomprenant que na mokili motu ifo oluka. Maman Olangi donc asalanga baouverture ebele naza na musala soki musala wana naza na kimia eza grâce ya Maman Olangi nalandaka mateya na ye nyonso kotosa yango tout ça et je suis bien dans ma maison nabana toza oui. Lelo oyo les deux visionnaires bakei batiki biso yo ko continuer koya lisusu ko continuer ministère oyo ya combat ko continuer ko ndima vision oyo ko apporter aussi na mokili mobimba. Mais maman effectivement soki nazali awa c'est parce que nayokaki mateya wana mama apesa na papa nazali awa mpo na fanatisme te ya kolanda papa obe Maman Olangi no nazali awa mpo na kolanda mateya oyo nazwa mpo na Nzambe wana jamais nakotika koya awa mpo nakende wapi nga nazali awa nazosalela Nzambe awa naza kosambela donc je ne sais pas je suis bien ici donc naokende esika mosusu mpo na koluka nini je ne sais pas tala jinga nazali awa parce que naokende esika mosusu mpo na luka nini nazali bien awa nazwa mateya bien eza koede ngai eza koede ndako na ngai ezopesa nga kimia je suis complet c'est tout nakoluka nini. Ok. Que je réponds au nom de frère Israël Brolé, je suis du siège de Johannesburg, ministère chrétien
combat spirituel à Johannesburg. Donc nous sommes ici pour les funérailles de notre chère maman Olangi. Je garde vraiment de très bons souvenirs pour ma mère. Nous étions, je peux dire, des vagabonds. Au travers de ce message, on a compris. Nous sommes pris dans les ténèbres et nous sommes dans la lumière. Voilà pourquoi nous sommes ici pour glorifier Dieu pour la vie de sa servante qu'il nous avait donnée. C'est un peu ça. Quel souvenir gardez-vous de la personne de Maman Olangi? En fait, moi je suis un homme, mais j'ai appris comment être fort au travers de cette maman. C'est une femme forte. Devant les combats, devant les réalités dures, c'est une femme très forte. Elle n'abandonne pas. C'est ce que j'ai appris d'elle. Oui, comme vous dites que c'est une femme forte, elle n'abandonne pas, elle vous a communiqué cette force à travers son message. Ma question est de savoir qu'est-ce qui lui a amené si vite à la mort? C'est un choc? C'est quoi en fait? C'est quelque chose que je ne peux pas vraiment préciser. Mais ce que je sais, pendant que son mari, le mari qu'elle aimait beaucoup, était mort en Afrique du Sud, on était avec elle en Afrique du Sud. Elle était toujours forte. Jusque-là, c'est pour moi, ça reste un mystère. Voilà. Ça reste un mystère. Je ne sais pas la voir aujourd'hui morte. Je ne sais pas comment expliquer. Parce que tous les preuves, je voyais, on pouvait même dire que pendant la mort de son mari, elle n'était pas peut-être affaiblie ou soit malade, mais moi, je la voyais forte. Donc, ça reste un mystère. J'aimerais savoir, vous êtes dans le ministère de combat Afrique du Sud, c'est ça? Oui. Vous êtes pasteur là-bas? Moi, je suis frère. Vous êtes frère. Après la disparition de ces deux serviteurs de Dieu, l'homme et la femme, croyez-vous que vous allez continuer à lutter pour ce ministère? On va continuer à lutter. Parce que maman et papa nous ont tout donné. Il n'y a pas des enseignements qui étaient réservés que maman et papa Olangi n'ont pas donné. Ils nous ont tout donné. D'ailleurs, ils interprétaient après des versets, ils interprétaient. Mais tout était donné. Tous les enseignements, nous en avons. Tout. Donc nous allons continuer. On ne s'arrêterait jamais en chemin, comme elle-même disait. Merci beaucoup. Merci. Voilà, messieurs, dames, Toza Awa, Nakati, Cité de Triomphe, Bolandi, Binomoko, Nengenini, Batuba, Pesi Bavina Bango, souvenir, Baza Kogarde, Nicolo et moi, si Mosen Nzambe, Oyo, Maman Olangi, Wosho. Alors, Pesi Biso, moi, programme Moko, jusque-là. Comment est-ce que le programme, disons le funérail où les obsèques seront tenues, levé du corps d'ici, de la cité de Triomphe, Tiwabi et Kozala, mais Ekozala, levé du corps, il y a pour la cimetière, Ekozala samedi pour la cimetière, il n'y a pas ça. On a balobi en Wezali, mausolée, et Sika Oe Bakundaki, l'illustre disparu, Mosen Nzambe, papa, Olangi, Wosho, voilà. Donc, Nalingi Tozo interview Moko, il y a papa Moko, et bon après tu clôturer, Nabino, mais Torozal ce soit à lobby. Voilà, nous sommes ici avec un monsieur. Bonjour papa. Bonjour maman. Shalom. Shalom. C'est une émission chrétienne, émission Rien que la vérité, dans une chaîne chrétienne, Tolonase TV. On vous voit en uniforme, tout le monde est accoutrement Moko incarné à papa Olangi. Tomonio awa, ozo sala nini? Ozo sambela awa to ye kaka lokola visiteur non ce sont uniforme. Bon, pas comme visiteur nyonso, mais je suis un enfant dans la maison de Maman Olangi. Oui, depuis quand oza mwana ya Maman Olangi? Depuis voici bientôt plus de 18 ans que je suis au ministère chrétien du combat spirituel. Plus de 18 ans. Plus de 18 ans. Et là, on est même qui a un ministère à combat. Oh, balobi entre guillemets, qui ministère plus des femmes. Mais yo za mobali. Et là, on est vraiment awa. C'est par une simple invitation. Oui. Et je suis arrivé par curiosité. Oui. Je ne suis pas venu pour Nayakotikala. Oui. Par curiosité, nayoki message. Et c'est ce qui a fait que Natikali libéré là. Oui, au Koutanaki Nanini, tu as un message. Mais qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous accrocher? Ce qui m'a poussé à m'accrocher ici, c'est que le combat spirituel constitue tout un mode de vie à part
que je n'ai jamais connu bien avant. Et quand j'ai découvert ce mode de vie au jour le jour, et c'est ce qui m'a donné le goût, Yaoundé, Natikala qui libère, cimenté, collé, comme les Quinois le disent. Oui, souvenir Nino Zanango, il y a bien aux mamans. Vous venez qu'on se l'appelle, j'espère, de temps en temps. Oui. Parce que faire 18 ans, ça veut dire que vous étiez vraiment son proche. Oui, souvenir, il y a maman. Oui. Bon, en fait, je ne sais pas si je peux le dire. Hein. Je ne sais pas si je peux le dire. Mais de Papa Olangi, tout d'abord, je retiens que c'est un modèle d'honnêteté, d'humilité et de simplicité. De Maman Olangi, je retiens la compassion et l'amour. Alors, je suis professeur d'université. Si je dois écrire sur tout ça, ça me fera des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc voilà, Papa Olangi, modèle d'humilité, modèle d'honnêteté, modèle de simplicité. Et Maman Olangi, c'est l'amour, c'est la compassion. Merci beaucoup. Papa. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Et papa, vous avez aussi à dire... Oui, peut-être... Oui, vous êtes aussi de l'église. Tu seras toi et toute ta maison. Merci beaucoup, papa. Merci. Voilà, le premier jour, jour où on va exposer le corps, il y a Maman Olangi, c'est juste le premier jour. Lobby, les sous continuer. Exposition Isakaka, enterrement Isa samedi. Na cimetière, il n'y a pas ça. Na mausolée Oyo et Bonisami pour na illustre disparu Oesika Obakundaki, Papa Olangi. Voilà, rien que la vérité aujourd'hui avec Rite Moussamba. Aussi ici, cette première rubrique, il y a obsèques, il y a Maman Olangi. Contactez-nous par ce numéro, plus 243 81 0050 759, plus 243 81 0050 759. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous avons sous lobby, nous déroulement, comment est-ce que Makamboueza peut évoluer à la centre, la cité de triomphe, si FMC, et ce qu'on va dire que la Maman Olangi. Alors voilà, Nazali ko tika microté, sans pourtant qu'on peut sa merci, la conceptrice de la chaîne Oyo en ligne chrétienne, Tolonacé, 100% Jésus. Ici, on promet le nom de Jésus-Christ. Maman Anne Kolambaï, Moissi Mossali Nanzambe Mounene, Mbotenayo, shalom, shalom. Et shalom aussi à votre époux, le gardien du temple, le pasteur Carlos Kalambaï. Et shalom, l'église même à la France. Oya Sungi Kusona Nabilili, Oyo Zali Boyemoko, ingénieur Rams Ramazani, Boyena Bossani Pété, notre caméraman d'habitude, Joe Tutonda. Nabosani Pété Boye, superviseur, directeur du personnel d'Abisso, Isaac Maï. Voilà, je vous laisse en vous disant shalom, 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 shalom. Tumeza makase, tokolonga ndenge ninyo. Bana bakobeba elema bondela Yesu aza na bomoi tokolonga ndenge ninyo itumeza makase tokolonga ndenge ninyo elema bondela Yesu aza na bomoi mbutu moye o mama ye mama na lobe mama ye telema bondela tolo na se mutu pe na moi olemba te mama